ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité, Yabundes, oh maman abino la cabine, kakaba histoire vraie pour essa la bino bafri makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na lobaka, Nzamba Lola, Apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge bozelaka, Masolo ya Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, Yango to ebisa kabandeko nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona na sitiote, bo sabona bo s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo s'abonna bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie ba mourir zinyo so bolandaka Irène Masiandoki na lobaka eloko moko mama Irène ba papa mingi balobaka azobeta masolo azokondane ba papa mama Irène akondanaka ba papa te mama Irène azosalaka ka musala ndenge sengi et salama mais problème eza côté nini ba mama balandaka mama Irène Masiandoki mingi pe ba mama bazaka na facilité ya kopesa mama Irène Masiandoki masolo yango to ya kobeta ka topesa kaka conseil po toza na posa kimia ezala partout là na bandi kopesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndingi to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa na lobaka respect na mama 22 mois so mibla 22 ndako na Verchache to bosanité ya Willy Moucheni livre code mboka moto moko bien merci na Titi Gracie Bundesbank banque vienanga Yves Djoboke garçon de luxe na Katia Paris na mboka ya Jolie Musunga et des longues jambes merci na ebe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petaille mami la plus belle ba mourir lisola lelo na dédié yango et pa ya moko la lingaka mingi na Katia Londres ya na biso ya motema ya na biso ya bolingo balobi mama Suzanne Luzizila mama Suzanne Luzizila nzamba lola apambola yo ena de plus bafitaka na dédié liso na mama Suzanne Luzizila parce que lelo ezali mbotama na ye ndenge tolobaka anniversaire na ye lekino lokola lingako mingi mama Suzanne toye kopesa o ba joyeux anniversaire nzamba lola abomba yo mama Suzanne Luzizila na kata Londres bolamu eleke bele bomoni photo na ti ya sero avandi wana ye wana mama Suzanne Luzizila
Zizila. Nzamba lola bomba et joyeux anniversaire ma sœur. Je t'aime beaucoup. Nzambe asala obolamu abakisila oya ebele. Kaka ndenge mutema nezaka mana mo Yesu masia abomba ona sena tango. Un an de plus topesi nzambe merci pour na mama Suzanne Lu Zizila na kati ya Londres. Voilà, ba mourena ba moureze tokenda kabongo tobo santé toujours na kati ya Londres. Topesa vie na biso Marco Zefondo. Ba merci ebele vie na nga Marco Zefondo na bosanité mobala mandefa pembe toujours na kati ya Londres. Bienvenue Masiandoki ya mama Claudia, mère Abupia. Claudia ya bienvenue Masiandoki bo umela. Tokenda kabongo na couple Tokos toujours na kati ya Londres. Topesi babizou na Beatrice Lokilo ya Messie fils Lokilo balobi couple Tokos. Beatrice Lokilo babi mwasi ya kabata la te na traumatisera bango na ba zéro Beatrice Lokilo umela. Voilà, merci pour la patience et fidélité maman Irene Masiandoki ayaka boye. Photo bomoni totie mopandi moko ezali ser na biso mama Suzanne, mopandi moko ezali feti o tozosala la publicité le 8 mars na kati ya Hollande. Balobi le 8 mars yo mwana Hollande ozana esika kokende te. Yo ndeko ya Belgique kota Hollande, yo ndeko ya France yaka Allemagne to sangana kuna na kati ya Hollande na makasi ya mama mami petit sœur ya pasteur Deo akangi masolo le 8 mars samedi o na kati ya Hollande e kozala lipute kitie Mathieu kiti chaussure luka mandenge ko telemela pour Irene Masiandoki akozala wana na bengi ba mama nyonso ya Hollande mama Rosette Bikulu tokuta na kuna chez mama mami petit sœur à pasteur Deo na kati ya Hollande adresse yango na tedi na fiche bozo yo kamaloba bozo ta la fiche yemoko mama Georgine Zolozolo mama Georgine Zolozolo na kati ya Hollande na zo ya wana ya katokuta na bana nyonso ya Hollande mama Irene Masiandoki azozala wana le 8 mars na makasi ya mama mami petit sœur ya pasteur Deo balobi le 8 mars soirée ezakaka moko bota l'adresse yangwana. Voilà, merci pour la patience ba mourir na ba moureze na koti na eko senga conseil na bandeko bolanda kabiso na yebi ke bosola bien bokomara bien ndeko na biso mwasi abenge mamera ni sengelanga conseil na ba mourir na ba moureze parce que yo otanga ka kombote na se mamanga atanga kombote nga sela ka proverbe 19:20 puisunga yo nanga na suite ya vie mama Irene naza mwasi na kati ndako libala nazali 3e mwasi ya mobali nanga parce que nakoloba nakomibenga naza 3e mwasi ya mobali nanga na vie na epo na Congo azaka na mwasi bavandaka ndako moko babota bana mibale esimbaka te bakabwana aye awa na poto aswaka pe mwasi kaka na mboka tozali babota bana 4 esimba te bakabwana aye kobalanga toza na bana mibale mwana biso ya liboso aza na 9 ans na ngai ya mibale ana 5 et demi mama Irene nabotaki bana nga bazana no mike na souffrir na kati ya ndaka libala na ko souffrir na ndenge ni mama Irene mobala pesa nga mbongo te na bandaki pe kosala te vi ke bana nga bazalaki miki muta otika na bango azalaki te mama Irene na souffra na ndako oyo mbongo ezalaki te na bandaki kozwa mbongo ya bana bafutaka bana bakinda gelt ya bana mibale ponga na zaka na bana mibale o na vi na botaka te liboso na bandi ko botaka na mobali o mama Irene tika kinga mbongo bana me na mbongo bana na so ba pampex bana so ba miliki biloko kolia bana na biloko kolia na bino yesu ki bafuti afuti ndako avandi aosala elote mama Irene ezaki étape mo qui difficile pour nanga pona kosomba ta perruque moi maquillage ezalaki nga vraiment pasi botela ka mbonga bana mibale na kati ya bamboka olesa bango lesa susu ndaku mama Irene ezalaki facilité na souffra ki makasi na zai na posaka na kende koluka musala pona se retrouver me bana baza mike na kotika bango epa ya nani nzamba ya kosala nga grâce nde na bilolo bana bakoli mwandambu oya 9 ans wana abanda déjà classe oya 5 et demi pe auti ko sika ça fait 1 année et demi azui place na kindergarten mama Irene tanka mwana azui place na kindergarten ngape nazoluka musala mbala monzamba sali ngape grâce nazwa musala moko iska ba repasaka bilamba mama Irene musala wana ezali pasi kotelema mukongo pasi na souffrir na obeta ngosko inane banda mwana bandeka crèche oya suka ngape mba moko nazwaki musala mera nazobeta ngo inane nde nazwi mwa souffle ya kotinda ta mwa $50 na famille ya kokangisa ta mwa suke malonga po na komi kosala mama Irene nde na komi kosala mobala lobi nanga na mbongozo ya bana na kosala fo osangisaka nanga ndako mama Irene bolanda liso na futo futa ndako na biso 870 to sangisa nga na tiaka 370 mobala tiaka 500 mama Irene na boya te na ndima parce que musana osala temps plein na bandaka 7h na 6h
15h soki na sisi nake kozwa bana mama Irene natambola abongo nakoma musala nga retard ya 12 minutes na soya na chef na nga pe permettre nga nakotisa bana na nga na kati ya kindergarten mama Irene bata kindergarten ba comprendre nga natikaka bana nga vraiment avant 7h juste natiki bana bandi kopota na kokende mama Irene voire même oya mobile so natiki une école mais c'est na banga zwaka et ba banda mo 7h45 mama Irene azwe biso vérité nazwi ba risque na mboko tong nazo kalelo bazobotola batu bana na binzambe mboko eza na ba réalité na mama Irene nini tinyanga na koma na niveau wana souffrance mama Irene soki ya sala après-midi nazwaka grâce na yise tikilanga bana au tikilanga bana po a changer ba tour ya musala yaza fixité ngande nazaka na fixe na air nanga wana mama Irene ndenge na sala rabongo soki na ke musala soki tombe ke ya sala après-midi c'est ka kotikilanga bana na classe nga na ke musala mama Irene na lambaka biloko langa na frigo na ndako ezanga kate ba mourir bolanda liso na bokebo comprendre pourquoi ndeko commence à kosenga conseil na Irene Masiandoki TV ko hésiter te muto kolanda mama Irene partager lisolo oyo tamsu ndeko mo paza na citation oyo azala pe soulager tia pe commentaire ya bien ndeko pa pe solo azwa pe conseil bi mama Irene nde na lambaka na tikaka biloko vraiment na frigo mobali fo lamba ne kaka fufu ponga na zalaka te mama Irene eloko nini na bengelio mobali akoma komi filmer na kati ya ndako komi filmer na ndenge ni azo lamba fufu azo filmer na video atelemi telefone na mire kota recho aoba la fufu aosola na petite sœur na ye azo ebisale no mwendenga na koma osouffrir nazo lamba fufu nga moko boendeti bwakendaki musala mwasi mobimba. En tout cas maman mba nanga liboso ata zalaki na ye mabe mais côté kolia mukongo wana azaki makasi jamais nga natikala olamba fufu tong nazaka na mama ba nanga liboso naliaka na mesa tandelinga table loka mobali vende ko considérer nga mais tala pa mwana mwasi nga na kikobala na milambela ka fufu nga moko azo filmer mama nga nazolo babongo azo regretter mwasi ne o auti koboya o akomi na ngai atindelango petite sœur na ye akoketi na salon azo mi filma zuli atali petite sœur boni ba mama nazo lia sikoyo azata kendaki musala soka sisi akozwa bana nga so sisi ka kolia na bimi na ke pe musala mama Irene nga na ke ko banda musala 7h bandi ko bolanda likambo ye tikala ke kotala bana ko banda musala na 14h mama Irene na 6 à 15h litana zwa bana ko manda ko ba 16h mama Irene tozala bato siko nana ko lambele fufu na ba 10h 11h 13h wana 20 bima soka ngali ya fufu ye moko mama Irene eza logique soki ezalaki ke na lamba kitalambaka na biloko wana nakomi mwasi mabe mais na lamba keza ba réalité poto na sangisaka pe ndako na souffrance sa musala mama Irene na moni pasi po na zaye mutema munene na ba réponse ya mabe koyebisa bandeko ne alingi musala te na kokende musala ndenge ni yobotisinga bana baza mikie mama Irene partager so bandeko bapesanga conseil atindela kango bandeko na ye basololaka ya batonga kanga na za mwasi mabe na koma konyokola ye ba regretaka mwasi na mwana boso azalaki mwasi malamu mukongo moko respect ezeko mama Irene makambo ebela koma kotonga tonganga nga na yebaka te ya kosala ndenge nini mama Irene deka tovandaka soko ebelo kote nzamba lola akobundela oyo na koya na ndaka kosolisanga tosola normal mama na absence na nga tonga kanga na famille na akoma kotonga ba camarade ne mama Irene akoma vraiment papier na sila valeur ya kosala ke yele kine kuna ndenga koma kobeta bita masolo pa ya batuke ya pena mwasa bali to azo maltraiter ye paza na poto mama Irene aza pe na libala kokwe ya kabeteli camarade nemo bazaka ville moko liso nanga camarade wana nga na yebi pe kaka na sima semiki nanga so na sola ne eza pe kaka na sima ya semiki nanga mama Irene na mona ka camarade wana abenginga semiki ndeni mikole bele bien santé bien ndako boza bien sola rapena papa pe sara pe conseil ba sa susu nini yima comme nous ndako na bino ko filma ko tindela ka leki na est-ce que leki nene ya libala za heureuse leki ne kut na libala très impoli mobala mona kama kama ndenge na ndenge ye tindela leki ne ba video tele ki na betelanga kama solo na ke onyokola ka ya okendaka musalo ki paranda kote leo na senge video ba tinde video pa ya na banga ndeko lamba fufu na bilaksa na video Nathalie Moza fama félicité ya zo lamba fufu me cuisine na au propre salon na ke ko lia zo so na caméra nda kuneza soin au monde na koza mwasi moko za déjà propre le bana mobali na tika biloko aboyi boyeza kitoko te ba bomba mwasi na famille ya mobali seme kino koma ko tonga tonga minga tindelo vidabi nazo tindela otala me ko yebisa mutu te yo lukaka opese conseil a bomba mama nda na sens te mibali nyos na poto balamba la bango pe fufu
Même ipe ya ngai mama moko alambaka ni fufu yazo lobaka bongo ya ye mo biso uti mobala semeki no yoki makambo oseka bango makasi po semeki no kamara na ngaza na sale comportement kolamba kutabi kolamba te soin pas za soin te na zo biso vete mais mobali ne loko alingi asipota kaka est-ce que mobala semeki na tonga semeki no na yo na semeki no na préférer kutu yo vanda na yo famille bakotanga basi mama Irene mwana mwasi wa video atindeli ngazali camarade ya petite sœur nanga mama Irene tel mobali ndinga zolo bana video mama Irene na leli na yoki pasi mutu na lala ne mbeto moko na sali nini mama Irene na kenda musala na bakisaka mbongo 370 euros ndako na feza na 870 ya bakisaka 500 mais ya gagnaka bien mama Irene so bakisi 500 croiser les bras ngam na kosala biloko nyonso bana na kosala nyonso mama Irene nyonso na tika ni fiske tela mukio famille na yeko leta mo 50 na somba ta mo suki na bimata présentable na kati ya bamboka o mama Irene mobile zolemba fufa zo tonganga mama Irene cuisine nangi za kasalite tenga na sala musala nanga butu na zana bana mikie soki si na bongisi ndako nanga bia bana nanga balali na tono light bango na ketika bango ndako nanga etika la ka propre mama Irene toilette nanga eza propre yo mobelo ke ko filmela nga cuisine ozolamba fotinda ndeko na mwasi mama Irene ndeko na ko pesa e conseil te bazo solo la zo regretaka mwasi na liboso mukongo wana kote ko servir mobali azalaki ye mabe kote mususu mwana mwasi wana tika mama Irene soki mwana mwasi wana malamu abande ko servir bien azaki mukongo ya respect pona nini kasi baboya naki po soki mutaza malamu bokoboya na pona nini mama Irene na sali mwana mbali o eloko te mama Irene salinga bien te naza ya mona solani na ville tovandaka tellement na bombi ngo makasi na miko soya na bilanga bi mobali na yo akoma po otonga pa atanginga komba fi moko azasu na mboka na biso mobali na kopera bien na mobali nanga abakenda kotongo kuna mo fi wana sali lango pepa nanga abi mobali atonga mwasi makasi parce que mwasi na ebike batonga ke bwe na libanda mama Irene siko mobali songi ko tonga bwe pona sali nini mama Irene tunelanga na mibala poto mwasi so alambi biloko ake musala oyoki nza olambi fufu est-ce que za lisumu soki mobali wana alambaka fufu te peut-être mwasi ne asalaka te nde bakolambele fufu mais horaire na biso ezo simba te bandeko nanga epesi pasi yango bino mibali boza na poto nazopesa bino conseil bo regretaka ba ex na bino avant ya kosala divorce bo réfléchissaka bien mwasi nyonso azaka na bafoti soki oboyi ex no moina okekozwa mwasi ya kozanga foti nzamba za juste omona kotindelo mwasi aza na bafoti koleka kutu bafoti ya ex wana okomi koregrete leo na comprendre ke mibali mingi na poto baregretaka mobali aregretaka na bacoin nyonso mobali akoregreta msu na mbetu ke mwasi oyo asalaka sexe kitoko koleka ex nanga lekaki mobali akoregrete meme na biloko kolia soki aza moto azalaka na petit mobali akoregreta msu na ndenge orepasaka bilamba mibali baza bongo yango bobenga bango baza lokola bana mikie lokola bozalaka bana mikie avant ya koboma libala bosalela kibo mwana na bino mwana mukie fo arefisaka mingi avant ya kosimba potopoto po ayeba peke ya koki po kozika na kata poto likala moto pe ekoki pe kozala kuna bapapa bozwa conscience mobali kofilmaka nda kotindela leki kotongaka mwasi ezali respecté po baza na problème ya gravité azo regrete ex nande kotie biloko na mesa akoma komilambela fufu mibali mingi na poto bamilambelaka fufu nazo yebisa bino bomiyebelaka ezana mibali misusu bazwa grâce balambaka fufu te nazo pesa témoignage ya mibali misusu na kosite couple wana te ezana ba couple misusu na poto bomonaka mwasi moko tamusalekaka na YouTube tamusa tasalaka esika boye tamusu banda bazana mobali na alamba fufu te na ndenge nini ye soki aza tabi mobali ye moko amipese kila aliaka loso to akochauffe kwanga abaka fufu na ye amona ngo elamba ma kitoko te mwasi ne alamba fufu kitoko po soka lambi fufu tia ngo na sana ya kopala te mafuta abalo lyon fufu komi bu lokola ballon ndenge bana basansa na bazombo ba cadre fufu na sani po ezana mibali musu fufu soke kwe na sani sali mitu bakoka kolia te biso bana bazombo bana basansa la bana ba Congo biso bana ba Congo fufu mobali zaka boule lokwa mutwa bébé zo bima na mukili fufu ezala pena boule propre na sani même ngai ran so telinga semule longo nzungu boke na sani panalia na kolia te nga fufu ezana sani mobimba na ndako ezaka unique mais fufu o so yambi foko tia okobalola ngo esali boule bana ba Congo bokomi tango tiongo na sana propre siko ya mbele wana ya libulu ya kilo wana oketia na mesa ezopesa petit mibali mimbalinga bongo siko mobalo alingaka ne bongo soki mwasi na zate yakokana okomisa fufu bongo te bima mafuta ako préférer alia na ye loso lokwa nzunga loso ezali to pe ako chauffer na ye
kwanga siko mobali oyo mwasi no asalaka ozolamba fufu po lesa libumu na yo moko ozotonga mutu po azokende musala pe azobakisa mbongo na ndaku bapapa tobanga nzambe Jésus Christ revient to changer bomoi na biso kitoko te ndeko mwasi loka ye kobeta liso na Irene Masendoki TV azomituna sala nini avandisa mobali alobane ba vérité abimisa ba vidéo mais mama Irene na obimisa camarade ya semeki nanga songi nde na ebeli semeki nanga bakoswa na mabena camarade na ye na kopanza bango bopesa nga manière ni na koswa na mobali nanga soki pe na yango na munoko na swane boy na ndenge na ebeli mobali o na vanda mama Irene autika la ondima te awangana mama Irene ba vidéo ezali batindelinga azo filmer na cuisine bazo swana petite sœur ne maloba petite sœur nazoloba ezoyokana alobi na bizela ndenge eza boye omoni video oyo na otindela yo oyo nde nazobengo boye baoso na appel video nde nazobengo boye azati atiki nga mo na ndaku nga pe na oke musala kate na omilambela fufu mama Irene soki na comprendre video wana très bien ndenge batindelinga bazo na appel vidéo parce que photo alekine ezomona likolo lekine sko mutakoma ko sala ngo ba capture lekine sko mutakoma ko filma ngo atikala nango lokola baza famille baza batama tongi sur fatindela ngo sko bandeko na bango mususu ndenge na comprendre video ane komi na maboko nanga parce que bazo na appel vidéo image wana ezali ke lekine azomona na ndambu likolo donc lekine muto azwaki ba image wana etika na telefone na ye po benga bandeko na bango ya basi na mibali batonga nga ndenge ba misana banda ko partager ba vidéo mama Irene ezaki toko te soki lobu ko regretter mama bana bina botela bino bana 4 seki boza benga boza mitema mabe boza pena mitema mabe po soki azaki malamu ila fallait bovanda pelo nazo confirmer que mama bana wana azaki pe mabe azaki malamu donc bino nde mutu boyebi ko vanda na batu te pe komanga ndeko nanga mobali abanda kolamba fufu a filmer a critiquer mwasi na ke musala a régler taka ex na automatique nga na ozongisa nga biya ya le passé za le passé ce qui se met que azaki malamu bonge bo vanda loko asa kenda zo sala vina mutu regretter souté concentrer na ozui corriger berère na bo vanda sino to kotanga basi na okata ya na nganga na kenda kabongo na okata na kolobane vérité mais dommage eza na baseme ki mususu ya na zo tonga mwasi na zo ba n'importe quoi ye pas zo kota zo kumisa mais yo poza na libala côté po vanda yo poza na baseme ko zape na babokilo eloko lingi basala te ko sala pe moninga te mokila nzambe tournaka loko ana na zongi te to ana sama bilo to vivre ebele nzamba pambola bino ndeko mwasi ay ko senga conseil asala nini abimisa ba video avandisa mobali asolane ekopesa kuswana te semeki na camarade parce que camarade ntaye ko signaler ke ba filmaka e batongaka bo pesa e conseil asala nini avandisa mobali alobani kaka samba video mobali wana kotika la kondima te baza batamino ko makasi asala ni Irene na bae libala kaka ndengolo barabasi mingi mabaya si ba baya na bango mabala mama Irene na poto basi bongo baza ebele basi basila gu ba problème eleki ba yoka mingi ba mona mingi ba papa bazo déclarer mwasi mobimba alinga siko simba ngate bako simbo ndenge ni obebisa motema mwasi mibali boye bako solola tokutani mbala sima nzamba lola pambola bino s'abonner partager masola mama Irene Masendoki identité ya Bundes bisous bye ya Suzanne mama Suzanne Luzizi la ndenga mivandi si botala ye un an de plus ba fetaka joyeux anniversaire chérie je t'aime beaucoup bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Yango quand même na mon yango senga cuir ma casquette à la qualité militaire la faute non le passe la commission est bien ma caisse bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et la tous les vidéos bana na scène na bino luka fils fashion
était câblé au qualité. Donc, ils sont en avis aussi qui est dans l'Europe. Dans la toute partie, mon assaut à qui signe, on a commandé à pour les banaux blondiers. Ça peut être l'adresse. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face, il y a en face, il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez été dans la qualité parce que là, tout ça, tu as rencontré la bourse, nous avons déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gen. Collant et loko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de